Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour. Bonjour la grande famille, bonsoir les abonnés de BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. Et au dépendre ka na air bokoyamba. Vidéo na biso na banda kuna bino, tikete nzambe nanga pambola bino, nzambe nanga amona bino. Kota aimer, partager, pourquoi pas ko s'abonner. S'abonner bandeko et ça biso toujours bien. Nazo pesa merci na bandeko nyonso o bazo koma, bazo benga et voilà. Merci. Nazo pesa pe secrétaire ya BBC Mpoï TV. Yemo ko maman BBC nga la komi secrétaire ya BBC Mpoï TV mama Kiala. Kialos. Ba gros bisous ici koza. On a bureau. Toujours na privé. Voilà, je t'aime maman Kiala. Langayo. Voilà bandeko, shalom famille Bota. Mama Kialoza wapi famille Botoza wapi mama Kiala. Yambela biso Poutine de l'écriture. Mama Kiala. Poutine de l'écriture yewana na mikili. Yambela biso yeko. Voilà, shalom famille Bota. Ba bonjour, bon matiselanga ba focus. Bon matilanga ba focus et ça bien toujours ta la film na biso ya master le l'autre côté la 12e épisode to yebate soki ki na 15e soki na 20e to yebate film ngo komi kopé ça vraiment bon donc souci moko boy ko banga moko boy donc to yebate vraiment te sort ya Naomi to yebate sort ya Daeli déjà akwesi mibeko Master kuna Naomi Pay atikali Kidiba comment est-ce que Benani Daeli ayebi que non a changé nzoto nga kutu na pesi kaka na loba que non il fallait même pas y master tangwa kenaki na ba Turquie na kuna soka kenai wa ko ba ke ko changer azali muto ko luka même pas nani gesho azali muto ko luka même pas gesho donc pona nga kande na moneli parce que déjà famille na balinga ka été. Alors il y a qui n'est sous koluka bango gesho nde muto akene ko benga Daeli ABC Daeli. Alors to ebite lelo soki tokotala ndenge nazo monela peut-être le quoi Daeli azana souci que non papa mwana abokola mwana tozo ebate donc film oh donc nazo kokata même pas ko benda image ya koloba que non sort et kozala ndenge ni na otika toujours stupéfait nazo eba pourquoi te. C'est-à-dire, on a peut-être master ou encore Naomi à calmer Daeli na kopese mbongo parce que Daeli problème n'est awa. Et zambongo ya beaucoup la moana. Azana besoin papa beaucoup la moana. Alors attendons voir. Au moins pe boepe Naomi pe ana bande ko makambo ezaka ndenge. Tam susu Naomi a osa nini a opesa ko libérer. Daeli bambongo po Daeli a bomba secret to yebite. Mais et quoi il a kaka master parce que à ça qui est erreur du fait que non tango yemoko déjà ça a mis changer les kuna aki ko mona susu ba gesho songi gesho pardon. Voilà, bon aimer beau partager bandeko, je crois titre na biso bomoni photo na biso miniature pe bomoni bo matselanga ba focus famille Bota et ça nga toujours bien to ko lekisa likambo te. Poutine de l'écriture déjà en Belgique, je crois tout le monde qui déjà dans ma page, va publier partout dans ma page, dans ma Facebook, dans ma TikTok déjà, va publier. Arrivé à Poutine na Belgique. Wow. Alors, nani to ebibiso nyonso eza na manifestation moko yoleka kuna na Belgique les 6, de l'autre les 4. Donc samedi et nani ya maman Karine Pala, je crois. Bellevue aussi, elle est invitée là-bas. Alors,
c'est au moins ça. Présence, il y a Poutine déjà dans la Belgique ou encore dans Schengen, tout là-bas. Parce que sûrement, ce qu'on a visa à Schengen, autant pour la Belgique, France, autant pour l'Allemagne, autant pour la pays, il y a Schengen. Voilà. Kokende liboso eza kokomate, kokende liboso eza kokomate. Poutine azalaka déjà, akendaka déjà France, akendaka déjà États-Unis. Mais lorsque bato mosusu baye kokende États-Unis, balingi babimisango, on dirait que yo nde muta liboso akendaki États-Unis. Or Poutine déjà akendaka États-Unis avant, et c'était en 2000 combien? 2022, je crois, 2023. J'ai ba année o nani akufaka. Diana Makila akufaka. Ya. Poutine de l'écriture azaka na États-Unis, akata kutu ba séjour na ye, azongaka pona kokunda collègue na ye Diana. Alors bato musu ba yeko kende États-Unis et kokoma makele le moko na réseaux sociaux, c'est comme si que non akomaki mutu a liboso to lo bana biso kaka bande ko eza makambo. Alors voilà là maintenant aujourd'hui Poutine aza na Belgique et loko mo pe ya ko paniquer exacté parce que déjà mutu akenda déjà États-Unis azo déjà visa États-Unis 2 fois accueilli 2 fois, c'est-à-dire que non Schengen ba opi mêler kutu visa té. Alors il fallait qu'à juste temps et koka ya koloba ke non nazo kende siko Schengen na kota Belgique alors tango yango pe ekoki. Alors pour na biso pour na mama BBC nazo sepela na komona ba artiste bakomi un peu ko sala ba voyage bakomi obima pe na mboka bakei bazongi. Vraiment c'est une bonne chose pour nanga na sepeli nango. Alors bandeko bo matselanga ba focus c'est ça toujours biso bien. Je crois voyage au Israël qui déjà planifié depuis Kala, malgré que non bakutana qui déjà na matanga, c'était vraiment eza vraiment le moko ya bien akoloba que non Belleville a assisté qui déjà na matanga ya Gianni Faye bakundi Gianni Faye et puis le lendemain nango o ezaki hier nde yazoki ba vol na e ake Belgique. Alors nalandaki na page ya comédien nini oyo kombo na izo échappinga apesa ki pe Belleville Hans Luzolo penza apesa ki Belleville kandi ba merci parce que alobi ke non quand na saki analyse na ngalobi bandeko ya koloba ke non le anda ayambaki ba artiste comédien nyonso ya diaspora ba artiste comédien balobi ça fait on est deuxième fois na bango oyo le ayambaki bango ya mbala liboso depuis bakitaki kine na matanga ya Gianni ya tour à liboso baboyaki ko médiatiser yango parce que ezaki non en plein matanga ndeko nano bakundi te elingo pesa neti matière moko boye sur les réseaux sociaux yango wana baboyaki ko médiatiser yango, il y avait pas de live, il y avait pas de direct et tout et oya lobby lokwa déjà basalaki basi bakundi ndeko yango ba filmaki yango. Alors nako filmer wana nalandi Hans Luzolo a remercié Belleville à kolobaki non vraiment Belleville nzambe apambola Belleville parce que depuis tokomi awa na kini na makambo ngo ya matanga oyo ya Gianni Belleville ayambaki pe ba artiste et comédien ya diaspora 2 fois na restaurant na ye 2 fois bi vraiment que non ayambi bango ezaki on dirait fête. Donc deux jours successifs boye Belleville ayambaki ba artiste. Vous savez atalobi na lobaki yango bandeko bomoni e fan de li o ezalaka bien et surtout totalaka kuna touti parce que lobi to yebite. Alors lorsque ba Hans bazoloba o sentir que non et loko moko boy est marqué bango ya komona que non Belleville ayambaki bango 2 jours babane ko lié pas Belleville na restaurant biso juste expliquer non Poutine azalaka na restaurant. La famille boy aimé beau partager so rien appelle moko ekotaki awa c'est au moins ça. Il y a toujours la présence ou encore arrivé à Belleville Candy, la Poutine de l'écriture. Il y a propriétaire de la chaîne Belleville Télévision. Il y a présentement Azan en Belgique. Je crois, Bandeko, vous savez, on a toujours que Zaïro Azan a un problème moko sérieux. Natangi na commentaire moko ndeko moko azoloba pona nini bino famille bota bolingaka ko landisa bato. Ngana tali na bitala Zaïro. Tala Zaïro, je crois na utaki koloba awa Poutine de l'écriture azam mutali boso oyo akenaki États-Unis.
après tu es comme na maman eyenga tant maman eyenga ekokende na États-Unis balinga babimisa ngo on dirait yende muto liboso côté États-Unis na ba comédien. Or ba Caleb bakenda na banani na ba artiste mususu bakenda ko zo ba trophée moko ou na États-Unis. Bellevie akenda nazo yeba te pourquoi injustice mo boye ça les mara sur les réseaux sociaux ya kolinga ko privilégier mutu moko. Et ça n'a pas passé à quoi jusqu'à présent, vous comprendre que non, vos baby seli SB ou encore vos baby seli maman et yenga. Réputation, vos baby seli vraiment image, vos baby seli vraiment collaboration avec master nae, avec collègue nae. Non, il y a au côté parce que nous mona, maman yenga zomona na te, ce qui ni nyango, ce qui ni nyango. Pardon, mat, sinon bien au côté na ba vie privée, abato te on les a vie privée. Maintenant, vous êtes sur les réseaux sociaux, na mokeri et ça peut bien te. Alors bref, n'est pas juste pour nous là sur Poutine de l'écriture na minute à Belgique, manifestation moko ezakuna na Karine Pala au capi de la mode, je crois, oui. Alors ils ont les 6 présence à Bellevie Pesa, azapé invité. Alors Bellevie azo mérité en gros, azo mérité vraiment bah voyage ou encore donc façon européenne à se détendre, elle travaille trop. Quand ndenge kewana nazo ebate siko ndenge kewana atiki tirbo na nani atiki kana mama Milo Poutine de l'écriture atiki mama Milo na kati ya ndako nazo teka biteka teka kuna atiki tirbo na nani ndenge na omituna na minute. Alors master de makambu tout à la firme master, je sais que non ata master ici chaîne à Bellevue télévision zang sarabilo kwa koliate. Donc tant que aussi ça master to kolia sur ce loko musu. Donc attendez à kewana à ça préparer les bananes biloko kwa olia. Alors beau aimer beau partager minga kolobezate ezali juste ka pour na ko souhaiter Bellevue TV bon séjour na Schengen na Belgique. Bon séjour nae et nzambe abatela nzambe a pambola nzambe vraiment à protéger na moment nyonso ya séjour nae na mikili wana za vraiment star na biso wana penza star na biso Tokyo nié kaka ya ko nié boy to bito nié mais na kati ya mutema to ndima ki Bellevue lorsque les artistes mususu oyo baza ya ba diaspora bazo ndima Bellevue na landi émission moko boy bayambi de Londres bandeko na kokite makila ya mabanga ezana no makasi donc de Londres je te dis na journaliste kuta yebisi alobi na question na posa ki yo na bosa nyango tellement omeminga na mabanga ebele siko so to mona constant moko boy na musala ya Bellevue mabanga ezate to yoka histoire to lo bangote to zela kaka kufa ndeto bandako loba ke no ba filme na ye mabanga ezalaka te foto lo bango kaka ndenge aza mobimba wana ayoka ayeba ke non c'est-à-dire que non ba to be ba kaka. Alors bref, c'était au moins ça. Belgique quand dans Belgique après kokunda yaya na ye noko ya famille Libota Janify ayamba ki pe ba congolais à diaspora. Et voilà, je crois, à Tiki tout en ordre. Et voilà, Azana en Belgique pour quelques jours. Tu sais que nous y a où Milarana été. Na Belgique, n'interdit ça que moins 2 semaines, je crois. Bon, total, après, tu as évité ce qu'il y a ça combien de temps. Parce que tu as eu déjà manifestation où il y a Karine à Ozang, à samedi. À Oza déjà. Alors, tout ça, on a Bilili, Otokoyo, Kakuna, Tokomemilabino, sur BBC TV. Famille Libota, focus. Bon, partager, analyse, Nabiso, Biso, tout ça, analyse, mon quoi. Il y a kofinga te tout ça la analyse moko ya ko ramener Zaïrois ko ramener pendant savoir ya Zaïrois. Alors sur moi ça je vous aime bien maman Kiala nangai je t'aime ba bisous esika ozali partagez les kebele bandeko focus les autres côté la 11e épisode ya master tozo bate Daeli na Naomi bakosuka ndengeni. Alors bozala toujours branché bon partager ba émission na biso ba bazana besoin ya maman BBC mon numéro toujours là maman BBC tala matière oyo yo lambango kata yo finga te na ozango pe na lambango na sala ngo analyse kitoko. Alors on est ensemble avec vous, je vous aime, d'ici là portez-vous bien, bisous, bye.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.